Mbote na balandi na émission Tolikati na bonzambe, nzambe apambola bino esika nyonso ezwami bino kolanda video oyo ezali ngai wa bino Mère Dorcas la grande dame, l'apôtre des gentils. Oui. To elisusu lelo pona kopesa toli na baike ba o ba mesana kolanda biso nzambe apambola bino. Bo ezitaka te ko partager ba message na biso. Kaka bisika ezwami oza connecté, partagez lien oebite okobikisa nani. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne MDGD TV, Mafuta Esika, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Bande koto lisusu lelo kopesa toli. Depuis un certain temps, tozolobela sur les mystères de plusieurs sonorités. Et makelele ya ma bomba mi pardon, ya makelele ebele. Oyo toyo kaka, makelele yango nini mbongo. Gloire, élévation, succès, réussite. Et via Lix, oui, na roulé carrosse, na zala bien. Makele lango ya ngwana oto yoka na sango. Et ya mawana ya passe ezake batu ebele, bazo luka ko paraître. Et bazo luka ko koma na bozui, bazala bien, ce qui n'est pas mauvais, mais na balolenge nini. Baza ko emprunter banzela ya malamu te. Et o Satan azo ko proposer bango, et lobi nango ezozala kokoso. Topesaki ba exemple, topé tolobelaki sur ba réalité, vérité ezoleka na société na biso topé na communauté na biso congolaise, otozo komona bana basi, bilenge bana mike, bazoki ko se livrer na prostitution au point ya ko sala bestialité ya ko coucher na banyama tel que bamboa kaka pona mbongo et le comble na nyonso wana eza bazoko kufa. Tobeta ili solo andeko na biso, il y a je sais pas, plus ou moins un mois passé, il y a 23 ans, Kufaki Atiki, Villa na Gombe, Akei, Amemi Angote. Et tozo continue kolobela, kobena matoi na ba jeune fille ambango bandeko, okobeta mutu na mire. Et récemment, toute komona vidéo ya mwana mwasi moko ya jeune fille moko na kombo ya Kadi Mboyo, et une jeune fille de plus ou moins 22 ans. Ba droga qui est na kata chambre hôtel et il y avait des bougies de partout. Oyo basala qui est ba rituel. Nyonso wana bandeko vi ambango ya pressé. Bino bozolanda émission en dehors il y a chaîne YouTube, vous pouvez rentrer na chaîne. Bokomona na meki ko expliquer en long et à large ce qu'il y a eu par rapport à cette jeune fille. Et na repé ça update même, il y a continuité parce que actuellement notre sœur et entre la vie et la mort. Likolo ya vie apprécié. Likolo ya vie ambango. Yango tozo benda matoi. Baboti, bo benda bana matoi. Bandeko, bo benda matoi. Bo sunga ba jeune surtout. Oyo, bazako sutuke la vie. Nous, à notre époque, tant tozo kola. Et entre, je sais pas, nabo moi nati, to comment naba, je sais pas, ba 19, 20, 22 ans, on songeait les études. Aucun des classes lobby pour comme un moto. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est vrai, raison que vous avez peut-être un mot à tout ce que vous voulez dire. Mais non, est-ce que il faut etindayo to epuso qui ne ko sala ba makambu o muto ko salate pour ozwa vie. Et malheureusement, ba conséquences ya makambu wana eza tellement néfaste. Bien aimé, tozo simba ba domaine ya vie ebele. Et tozo lobela survie en bango. Batu balingi bazwa, bakoma, bazala, batanga bakombo na bango, babetela bango maboko. Batu bagumba mela bango. Muto azwa lokumu, mena balolenge moko boye. L'autre fois na expliqué qui comment est-ce que Satan azozwa batu na mutambu. Josué 1:8. Nzamba pesi Josué formule ya kobonga. Succès, réussite, tout ce que l'homme cherche. Parce qu'Azanzamba ebi ke muto azan nango besoin. Yende mokeli ya mutu, il connaît les cœurs de l'homme, il connaît les pensées de l'homme. Mais malheureusement, mutu, des Bibles que l'homme, Dieu a créé les hommes bons, mais ils ont cherché beaucoup de détours. À se détournera toujours de son créateur. On a aucune roluka makambu, tope ba solution na lolenge na ye. Ce qui est triste. Mutu aza la patience te ya koluka kozela ta ya nzambe. Makomi ezoloba na Ecclésiaste 3, il fait toutes choses bon en son temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire les amis. Ozolela lelo, lobi oseka, orosepela.
parce que ezali étape ya vie et même la souffrance ezali na kati ya bien-être ya moto. Soko passer ba moment difficile te to pe compliqué te ozana maîtrise ya likabo ya lipamboli yo nzambe abongiseli yo lobi te. Vous voyez un peu. Tolingaka kolia gâteau. Ouais, cake. Tolia yango tolinga yango. Mais so balobi bazwa ba élément o ekomposaka to o esalaka gâteau ba panza yango ntango oloba kopanza donc batya eloko na eloko na mopanzi nango sans toutefois bamélanger yango bazwi farine bazwi levure bazwi maki ya mobesu bazwi sucre bazwi mungwa bazwi ya de ces choses là oyo moto akolinga jamais kozwa tiango na monoko na ye tel que levure tel que mungwa bayebi so ozwa mungwa lia yango olingo lia yango te. Tu vois un peu. En fait toutes ces choses là babiloko wana nyonso ezoconstitue yango nde moto ezosala beauté to mpe goût ya cake po cake ezala elengi nalia cake nasepela nayoka yango bien eza babiloko wana nde excusez-moi nde moto ezosala ke cake ezala cake les amis. Voyez un peu. Donc il faut accepter souffrance ou accepter ba problème ba réalité nyonso wana po ozala malamu nyonso wana moto ezoconstitue bien-être ya moto bien-être ya moto les amis. Donc acceptons la souffrance pour notre bien et ekosala ke makambo ezala malamu lobi parce que na banzela o nzambe alekisaka biso nde atayaka biso apesaka biso forme apesaka biso capacité ya maintenir to mpe koyeba faire face ya baréalité mosusu na vie. Bref bandeko lelo à cause ya mbongo ya biloko ya kolia ya elamba mutu azolimite nzambe mutu azokokitisa nzambe na niveau ya biloko ya mokili oyo. L'autre fois toshitaki tolobelaki sur ba problème oyo ezoko se passer actuellement na église. Tolobelaki sur les hommes de Dieu oyo balingi kozela te ya nzambe te basepeli bakota na occultisme et bango nde bazomema ba très sérieux problème na société na ba vie ya batu et voire même batu baza kozonga nsima balingi su koya église te kosalela nzambe te kolinga nzambe te. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sincères kozala ba exemplaires baza bandakisa te bazoboma milimo et nalobaki bakokangela batu porte ya lola. Oui, je parlais de l'occultisme dans l'église tokozongela yango awa te vu temps et comment est-ce que les hommes de Dieu bagumbameli bal kaka ndenge Satan aproposaka Jésus na Matthieu 4 ke nakopesa oyo nyonso à condition ofukama et lelo oyo baza kofukama kaka po alata bien kaka po atambola na mutuka malamu kaka po asomba je sais pas moi ono ya mbongo mutu akakoli nzambe bandeko mutu akakoli nzambe na niveau ya sapato na niveau ya voiture. Bien aimé, les salis c'est plus que le manger et le boire. Les salis eza mambabili ya te souffrance to prix oyo eso afuta na ekulusu yaya ezali kwanga na dendo te okokompare yango to okotia yango na niveau ya sapato akolata te to pe ya Range Rover. Mais malheureusement ya mawana ya pasi eza ke batu baza kobafoue kwa ya croix ya Christ et comme si Dieu était incapable, Dieu ne pouvait pas bénir ou encore donner la satisfaction dans la vie de l'homme
L'argent, tout ce que l'homme cherche et tout ce que l'homme désire, ce qui est vraiment triste et regrettable. Et bien aimé, nous continuons avec ce sujet. Nashitaki kolobela sur musicien, nous voyons tout bandeko na bavi ya batoto kobenga bachantre ya Nzambe et ezosala soni na pasi. Bien aimé, l'autre fois je vous avais expliqué en disant que la plupart des bazalaka baembi na nkolo te, bazalaka bastar, bazalaka banduleman neti Fally Ipupa, oui, neti Héritier, neti Kofi, baza ndenge moko. Pourquoi? Parce que baza ko commercialiser œuvre to pe eloko o nzamba pe. Oui, je ne dis pas que côté ka CD eza lisumu to eza mabe, parce que pour kota studio o graver CD il faut fouta mbongo, vous voyez. Mais sauf que lelo oyo batu bazui mbongo batie liboso na place batia Nzambe. Et j'ai donné un exemple en disant que bayembi ya kala tel que Badeni Ngonde, Couple Boulouba, tous ces autres yebi il servait Dieu dans la musique. Mais lelo, ce n'est plus le cas. Lelo, batu bazo servir Nzambe te, mais lelo, batu bazo sala business na kombo ya Nzambe. À l'époque, okoya ko inviter moyembi na nkolo aya koyemba na église na yo. Frère, toza na milulu, to sepeli oya ko pambola libota na Nzambe. Le frère ne va rien demander, mais bako kanisa ye. Je ne dis pas que il faut basali sabatu misala ya pa bien mpunda, puisque c'est aussi un péché. Mais moto azo sala musala azo mériter quand même les futa. Par contre, lelo commence ko bengi ndeko. Grande dame, toi na milulu ya koyemba, na koyebisa bino en tout cas ceux qui mille ezate na koyemba te, il faut l'argent. Vous voyez un peu la différence. En fait, c'est ça. Lelo oyo ba ndeko na biso bayembi baza à l'aise. Ya koleka même na ba émission pour dire que eza gagne peine en ngai. C'est une honte. Les amis, c'est une honte. Alobi non, na sala kango pona zwa kwanga. Na sala kango pona zwa lipa. Et il est à l'aise, les amis. Donc, eza mawape pasi yango bokomona lelo. Nous voyons tout dans ce monde-là. Et ezo sala soni. Ezo sala pasi pe mawa. L'autre fois, je vous ai raconté l'histoire d'un jeune frère. Azo sepelisa pe batu na banzembo lelo. Azo pambola batu na banzembo. Bayokana itena producteur a botoli mutuka. Pourquoi? Parce que banda ko bimana leki ya producteur aboyiye. Et producteur asiliki osakani na leki na ngai a botoli voiture. De quoi kimi même na ndako banda ko vanda parce que za ndako ya productrice en question aza mwana mwasi, excusez-moi. Et ba poto ba mbutu ba confusion. Vie ya kindumba, vie ya mokili. Et oyo ndeko Patrice Emba lobi, je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Et aujourd'hui, bah comme sujet, il y a moquerie, bah comme sujet vraiment na ebité soki na lobanini. Pourquoi? Parce que baza ba modèle était, baza bandakisa te. Et récemment même, Maman Laure Mbongo aleki na émission moko alobi bandeko wana nyonso oyo lelo bakozala soni vraiment baza ba modèle te, effectivement baza ma modèle te. Les amis, soki tozoloba ezate parce qu'on est meilleur, mais c'est simplement parce que tolingi to sunga na nzela na conseil afin que batu baye bako kesenisa mabe na malamu, afin que batu baye ko biye bako sala part des choses. Jérémie a tout Nzambe Moutouna lobi, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Nzambe a répondre en disant à Lobi, si tu te rattaches à moi. Jérémie était un prophète, il n'était pas n'importe qui. À Lobi, si tu te rattaches à moi, à Lobi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Aujourd'hui, les gens prétendent servir Dieu, mais tout en mélangeant les choses. Bazoui barosa la part des choses que makambo nzambe za makambo nzambe, makambo mokili za makambo mokili. Même Jésus a dit, donna à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Mais malheureusement, tozoko sakana na sacerdoce bandeko, tozoko sakana na les choses saintes bandeko. Makambo o esengeli topesa ngo valeur et respect, puisque ezali image tope nzambe na biso bazomone na nzela na yango. Mais malheureusement c'est pas le cas. Un chantre bandeko, c'est un messager oyo azako teya bato na nzela na loyembo
oyo esengeli ye moko azala ndakisa. En fait, tout ça, les gens ignorent ça. Nyonso o bandeko faute eza ya nani to pe ya banani. Faute eza ya ba pasteur, faute eza ya basali na nzambe. Oui, excusez-moi, je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce que ceux qui, la majorité to pe bango nyonso basala ki musala o esengela yi basala. O nzamba tindi bango basala. Na vie ya bampate, ya bandimi, ya babrebi. Makambo ebele lelo tolinga tozala épargner nango. Tolinga tozala épargner nango bandeko, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Yesu ebisi Pierre, alobi na ye Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai intercédé pour toi. J'ai intercédé pour toi. Afin que lorsque tu seras affermi, tu puisses aussi affermir les autres. Simon, Pierre, na moment wana, akoma ina libanga te, azalaki na nous rozo bien que kombo basi ba changeaki. Fallait azwa affermissement pour akoma Pierre lobi. Pour lobi ba pese responsabilité, bati ke la ba clé. Yeso lobi na ye. Na bondeli po na yo. En fait, Jésus avait fait un travail pour que Pierre, Simon a l'ongwana étape à Simon a comme à Pierre, pour a comme à affermi. Et a ébissé tant comme affermi, kobo s'en était quoi affermir bamisoussou. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Simon Pierre. Bandeko, lelo oyo batu bazoya na église. Baza censé kozala affermi. Baza censé ba affermir bango. Na basali na nzambe. Na nzela na ba enseignement. Na nzela na oyo nyonso esengeli musali na nzambe asa na vie ampate. O akoma à la stature parfaite de Christ selon Ephésiens 4, je crois. Enfin que azwa responsabilité. Ya koyeba pe ko affermir ma misusu. Bandeko tozo benga baimbi na nkolo. Balala te kaka te balamuki mbala moko tokomi komona ye non. Ba pasaka na baba ya église. Bazalaka pe lobby bana auprès ya ba pasteur na bango. Bien que ba misusu lelo mingi ba komi ba pasteur sans être affermi. Et pourtant nanzela na loyembo esengeli ba affermir pe bato. Oui, les amis, na pesa ki exemple l'autre fois. Batu ba bongola mitema na banzembo. Aoka nzembo frère Patrice. Mokolo na suka, mokolo na somo. Ma miso ebima. Motema ezo simbama. Nguya na nzambe ezo transformer moto. Mais lelo ezala sulte bandeko na ngai. Bien que mungongo kitoko. Bien que banzembo kitoko. Bien que kilelo oka instrument na ba forme na ngonion se koti. Ozoka penza nzenze, ozoka senti sans que waouh, quelle musique, quelle bonne musique. Mais bato bazotalo bafungolelo misu, on dirait likamususu. En fait, ezo simba motema te. Vous voyez? Et pourtant banzembo wana eza censé ya repé sa vie, il y a plus la vie. Pourquoi? Bato ba servir nzambe na nzela loyembo sans toutefois koyeba nzambe. Samuel, le petit Samuel servait Dieu dans le temple, mais atikala koyeba nzambe te. Fallait ba apprendre ye. Ba kesenisa ye mungongo ya Samuel, pardon, il y a son père qui était Eli. Ba kesenisa ye voix ya Eli na voix ya nzambe. Ba bengi Samuel. Alobi père nga yeyo akei Eli ebise na bengi yo te. Deux fois na bengi yo te. Troisième fois Eli a comprendre que non. Ezanga te zanzambe mutazo bengo. Cette fois-ci so ba bengi yo répondre boye. Ne musala ba pasteur fo basa na vie ba ndimi. Ne musala ba pasteur fo basa na ba vie. Ya ba oyo bazali sonse ya kokamba lobby. Parce que jeunesse ezalaka avenir ya lobby. Lelo na vandi na ban lobby na kokoma motei. Lelo na vandi na ban lobby na kokamba bat na nzela na loyembo. Eza ministère. Mais malheureusement lelo oyo batu ba telemi en train de servir Dieu n'importe comment. Batu ba telemi en train de servir Dieu comme bango balingi. Et pourtant
Nzambe basalelaka ye na lolenge na yo te, mais Nzambe basalelaka ye na lolenge ya Nzambe. Ayebisi Moïse, bâtir selon le modèle que tu as vu. Okoki koya kosala Nzambe te na ndenge na yo. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Muto awutine na mokili, kune simbite, kope simbite, pema akokite, parce que kuna il faut ba moto alikolo, il faut simba kisi penza na ndenga mokete pour confirmer. Aye na église na ba lox na ye, na ba taille basse na ye, comme ana mungongo a bien, mbala moko bazui ba pesi betaka drum, yembaka, betaka guitare, sans être affermi. Et ce sont ces gens-là où le ba opposé biso ba très sérieux problème. Oui, abotami na famille chrétienne, gloire à Dieu. Mais salut à la individuelle et sengeli okutana na Nzambe. Pose à la transformer. Kondima tata to ya mama no ete mutu komemona likolo. Eza yonde mutu faut pe sa vino na Yesu. Et lorsque tu vas rencontrer Christ, c'est comme ça que tu seras transformé. Okokambama okotamusama selon ye polobi. Résultat ezala malamu. Mais lelo obatu kaka po afrekantaka église. Kaka po azalaka na église. Bazou ba pesier titre. Ba komisie songolo. Ba komisie pakala. Et aujourd'hui, nous avons de très sérieux problèmes. La Bible dit ne donnez pas à l'adversaire un sujet de médire. Aujourd'hui, nous donnons à l'adversaire. Tozo pesaye accès à kolongo fungula munoko aloba. Et on va se défendre na nini parce que mambazo loba eza vraie réalité eza vérité oyo biso tozo bika. C'est ce que nous sommes. Eza eloko bango ba omona kati na biso. Ba frère en Christ, ba pasteur ba kolongola basi ba zeme. Ba yembi ba ko changer basi lokola ba sous-vêtements. Bato baza censé ko présenter bon Nzambe. On est humain, on peut broncher, mais oui, demeurer ou encore vivre dans les péchés, ça m'a ramoussou. Bible zolo balanga différence entre moi na Nzambe na moi na Satan et sa sémence. Muto na Nzambe sémence Nzambe zoko permettre yete zoko empêcher à vivre via ya compromission. Mais malheureusement c'est ce que nous voyons aujourd'hui si koto lobanini batona bana Nzambe, batona babongwana et ça fait très mal. Bande koto changer. Ezo sala pasi, apôtre Saul de Tarse akutani na Yesu na nzela Damas. À comprendre que oh Nzamba tuni, Seigneur, que dois-je faire? Les amis, c'est ça l'attitude ya mutu oh akutani na Yesu sika. Aye église pour assemble la luka Nzambe. Nde loko sengela tuna na sa nini et il faut balakisa ye loko fois ça. Et Saul de Tarse a posé cette question balakisi ba c'est entre dans la ville. Kene bisika boy ba bondela pona ye Bible zolo ba biloko oza tel que ba net ba ekai na misu ekweyaki po amona clair ba lakisi nzela. C'est comme ça tant à comprendre a bandi sikoyo ko luka Nzambe parce que ba lakisa ki mon frère il faut ba lakisa yo, ma sœur il faut ba lakisa yo. Yo mi bengi chrétien, tu fréquentes l'église locale, luka o apprendre balakisa yo makambo ya Nzambe ke ba servaka Nzambe boye ke ba salelaka Nzambe boye eza na lolenge oyo yo oko salela te. Mais malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui. Toko mona nyonso protocole à une église azo servir na bras cassé. Plus grave na mayo de koroto benga sengle même on sel na Nzambe parce que ça service. Protocole à une église à la titou mubangula. Et passer à la maïna makilaza moutou, vous croyez quoi? Et lobby ça crée des problèmes au cas passer à Tchezemi. Basel Nzambe ba meka ko sunga bana na Nzambe. Yesu alobi na Paul, na Pierre, na bondela ki po na yo, enfin que tant aux ala fermi, o affermir pe ba misusu. Affermissez le peuple de Dieu en les montrant lolenge nini basale la Nzambe to ba vivra na Nzambe. Et mususu oyo kolanda après Nzambe ye moko abi comment ko se révéler na vie na ye. Parce que Paul a oloba makambo onga na prendre bino to na tei bino. Je ne l'ai pas appris des hommes mais par la révélation du Très-Haut. Oui,
Tango ya na posa nzambe, ya koluka nzambe, ya kolinga nzambe, c'est en cherchant Dieu que le Seigneur va se révéler en toi, parce que nzamba se révélera na biso ndenge mon côté. La façon dont il va se révéler en moi, et ça n'est se révéler na yote. Tu as besoin de la révélation de Dieu pour servir Dieu, pour le servir tel que lui il est veut. Lelo oyo ba commercialiser marabona nzambe, bazo yembela nzambe po bazwa mbongo, yango tozomona mélange, tozomona fait étranger, ba yembi na nzambe bakomi kosimba kisi. Pourquoi? Parce qu'il faut CDT kama, il faut musique yo kama mokili mobimba, il faut batu bayoka ngai, bakomi ba star. Yesu atikala kozala star te bandeko na ngai. Bato alokumu, bato alofundu, bato alolendo. Ta dégâts bandeko ezo salemo ezo leka au milieu des chantres, parce que aujourd'hui tozo lobela sur mbutu kati na bayembi na nkolo, to pe kati na musique na nzambe. Moto étranger koti, tozo mona tout sauf rien au nom de la modernisation. On ramasse tout. Ba koti si on a kati soit disait la musique na nzambe. Et botela ba comportement ya bato bongo, ba komi ba pasteur, et aujourd'hui baza ko kangisa bato na ba prison. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il suffit de traiter ces derniers comme celui-là. Nini baloba te pona Yesu. Kombo nini ba finga yete ba benga yete, akangisa nani les amis? La Bible dit un disciple accompli sera comme son maître. Babenga Belzéboul, mais c'est normal, il faut babengo ngangankisi. Yesu ba finga ye, n'est-ce pas? Yesu ba benga ye nganga. Nini balobate. Ba apôtre basala ba miracle balobi non, eza molimo na nzambe te ya Satan, puissance à Satan. Mais siko mwana na nzambe, pasteur, po balobi ke no azanganga asiliki akangisi mutu. Après rozana posa lobi bat ba na église na ye po ba koyoka mater nini bandeko na ngai. Tozala bato, soyez sensés. Je sais pas, bato c'est trop dire, mais tozala bana na nzambe. Est-ce que vraiment toza bana na nzambe? Parce que Yesu muto alobaki ke nganzeta ko kauka. Ba osala pardon ya mai, ba osala nga boye bino ya ko kauka ba. En fait, c'est tout à fait normal. Il y a de ces choses là tant obengami mwana na nzambe, c'est inévitable. Les insultes t'en aura. Ba ofinga yo. Ba misuku to aboki la bango ba mai ba simba bango na banzoto. Apôtre Paul alobi, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Car pour na kombo Yesu, j'ai reçu des coups. Car pour na Yesu, ce que ceux qui ont lobi kwa mwana nzambe, plus grave, ministre de Dieu, mais olingi ba simba réputation na yote tope ba simba yote. Ba finga yote. Il faut se venger. La Bible dit, laissez agir la colère. La vengeance appartient à l'Éternel. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'as jamais lu ça, mon frère. Mais le loba nanzambe ba comment okangisa bato. C'est grave. Sikoyo, imaginez ni tozo pesa. Na bato baza censé akoya vers nous. Bato ba yebi nzambe te. O lobi nzamba ko visitera bango to yebi te. To pesa imaginer. Parce qu'il faut ba vers biso. Est-ce que bakoya bandeko na ngai nde place problème eza. Nde place problème ezali. Makomi ezoloba que monde entier mokili ezo soupirer. Neti pasi ya kobota. Et cause la révélation ba fils de Dieu au pluriel dont nous sommes. Dont le monde a besoin de voir Christ par nous, par moi, par toi. Les amis, c'est par l'Église, dit la Bible, que les autorités et les dominations reconnaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Les amis, c'est par nous que le monde doit être transformé. C'est pourquoi Christ a dit que nous sommes les sels de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rajoutons? Et Seigneur, etika babuaka mungu, aso mungu ezasu na goûter. Babengi biso lumière du monde.
Mwinda musana ngonini tope lumière kongengisa n'est-ce pas? Siko soki lumière otoza senseur kozala na place tope sa lumière mais eza ne ténèbres bat ba constater mukile ozala éclairer nde nini. Biso nde sengeli to transformer monde mais malheureusement biso nde to bebisa suku tu bokile yango bien. Et bato wana ba approcher nde nini. Bato wana ba obika nde nini. Bato wana ba yeba nzambe ndenge nini. Repentons-nous les amis. Repentance c'est zalaka pona ba païenté. La repentance c'est pour tout le monde. Lorsqu'on bronche, on reconnaît qu'on a mal fait. On doit changer de direction. C'est ça la repentance. Et Paul a nous bronchons cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pardon, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Nako beta libaku na maloba. Nako beta libaku na eloko songolo pakala na amutu. Na beti mutu libaku mais eta mwana nzambe fona sane. Bible lobi nzamba bengi biso na ministère ya réconciliation mais malheureusement lelo oyo entre bana na nzambe barando toko mona batu bako fingana ba compte ko rendre likolo ba cher mais bana nzambe tozongela nzambe to bongisa muto a parfait biso nyonso tozo bunda Paul oloba ce que je fais c'est oublier ce qui est en arrière donc oya lobi na bosani na otala présent na futur po yango nde muto e compter po oya leka lobi esi elekaki yaya bongisa na nzambe mama bongisa na nzambe papa bongisa na nzambe pasteur bongisa est-ce que makambo ozosala bapayen bazomona bakoyoka yo oza sansa kozala ndakisa est-ce que makambo wana ekosunga to pe ezoko contribuer positivement na avancement ya royaume en nzambe bandeko nanga tozokende wapi c'est vrai tozolobela makambo basigne non yesu alobaki lisongolo pakala nini mais lelo oyo bandeko makambo nzambe alobaki oui c'est vrai mais biso toza sansa kozala ba exemplaire est-ce que toza ba exemplaire est-ce que toza ba exemplaire bandeko tobongola mitema yesu azozonga biso tobengami bana na nzambe to changer yo ozolanda ngai sali eza individuel moto akufela na ekulusu eza yesu pesa bomoi na yo na ye nde fois azala ndakisa na yo et non un homme eza te parce que pasteur azongisaki boye to asalaki boye to frère azongisaki boye asalaki boye to moyembi azongisaki boye asalaki boye nde epesi yo nzela osala mabe to pe ose refroidir to ozonga nsima to oboya nzambe o rendre compte lobi nzamba otuna yo napesaki yo pema natiaki yo na mokili nalekaki na nzela ya ndeko songolo mpona teya yo qu'as-tu fait les amis rachetons le temps car les jours sont mauvais bandeko tozolobela mbutu kati na miziki na nzambe lelo bato bazoluka gloire baluka succès bazoluka élévation koyebana tout ce que vous voulez mais la question qui devait se poser bao bazalaka avant biso basala kombo ndeni bapapa mente baza ebele bacouple buloba baza ebele bandeko bayembelaka nzambe kala badeni ngonde o banzembo na bango ti lelo soko yoki tu sens quelque chose o sentir que non atmosphère moko boye to eloko tu sens que différence ezali to pe kati na yo oka kimia moko boye oyo qu'on dirait
vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Mais malheureusement, lelo, batu baoluka succès, batu baoluka ba inspiration. Oleba kende koluka ngo epa na nzambe, mais malheureusement, baoluka ngo en dehors nzambe, mais bazo soi-disant koyembela nzambe. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Les amis, pour mongongo na yo, bolimbisa ngai, pour mongongo na yo et traverser ma frontière, mokili yeba yo lokola moloto, batanga kombo na yo lokola Jimmy Swaggart, balobela yo, tu as besoin de la puissance. On a besoin nguya. On a besoin de force moko eko back yo up. Sans yango ya ndimela ngai. Ato zana mungongo leki ba mingongo nyonso na mokili. Ato ebi ko yemba on dirait koleka on je sais pas. Obeta la guitare koleka David. Oleki mutu nyonso na sena moi na koyemba na kobeta na tout ce que nyonso ezo concerner musique. Soko za na molimo te, soko za na nguya te. Momoni banzembo no. Ka yo mo mutu bana kobeta ngo na guitare. Na ba master na yo, bandeko na yo ba bana compatir na yo. En tout cas, oyeba banzembo bien, osala banzembo bien, mutu mo wa oyeba ote. Ouais, mutu mo wa oyeba ote. Tu ne peux pas être naître. Te omoni ngai ba maambwana te, ngai ezaka ke no travaux kaka, ngai nga no travailler ka dire, na o bosser kaka et puis après ma papa, maman, on a besoin nguya, on a besoin molimo. Na on lancer message, to pe na opesa message surtout na bandeko bazo œuvrer na domaine na musique na Europe na poto. Parce que na landi moi ba émission. Qu'est-ce qui fait que ba musicien poto ba yebana te? Qu'est-ce qui fait que ba musicien poto ba yebana te? Ba ko yemba banzembo bien, baza pe na ba voix ya bien, mais ba yebi bango ka te. Why? Pourquoi? Est-ce que on n'est pas aussi meilleur? Et na c'est quand même ba obetela li solo récemment. Il y a un frère Aouta qui, je cite le frère Fiston Bouye, Aouta Robeta récemment concert en Mboka Angleterre. Ndeko moko azaka parmi ba chantre chrétien à Tomboki. Oh, mes frères, problème ni. Pour anini parce que concert on est salaire plein et bateau bazalana bango awa o ba censé ko support yako support bango ba edara bango te ba passer ba yana ba concert na bango te, mais comment se fait-il yande ko na ba ki mais elo ni sali ba ken. C'est ça en fait la question. Na place de quoi Tomboka fallait atuna elo ni ne sali ke Fisombu ya sali plein. Même ba passer tozalana bango ta biso obeta ba concert na biso ba yaka te, mais oya ye ba ki nde mutuna fallait de quoi tuna. Qu'est-ce qui a fait que bango tang ba salaka ba impactaka positivement, mais biso to okokate ba biso ba lobi réputation même pas maman kamwa tu ba bêtise amike miko sala na to papa eleki ya ba misusu de ya réputation te. Tu as besoin de la puissance. Effectivement, bah c'est comparé. Mais bah tout mususu mungongo zape ya gravité. Oui. Mais elonye sele ke tango ya banda ko yemba batu azalaki na foule. Ok non le longa pe na voix bien mais na okoka te. Yaya. Tozo Micheline Chabani na album à la pierre angulaire. Hein? Micheline Chabani na mungongo wana ya tawana. Tozoaye. Tocheyo à hôtel le matin. Ou encore le lopenda majabu. Majabu na ba critère nyonso bazwela rabatu wana. Toye mama Micheline na ye
Après po ba pona ye wa sira ozwa vert place Mike Alamba ya bandi ozwa vert vraiment toto zui frère tozwa nani frère Werason aye penza na majabu na mungongo toyebi wana na mungongo toyebi wana to bandaki ngana bazui penza bapesi ye vert rien mais ce que eloko nini ezosala ke ye azala ye to Micheline azala Micheline. Nous n'avons que deux puissances, deux forces na mokili o, négatif na positif. So oza koto te oza koto. Même Satana, aza pe na succès, ape na nguya, afula ape ba oya ye. Yango bomona ba musique mususu, e ata na tina te, e ana sens te me o kamwa. Tata mukolo olongola elamba, aobina libumune na zoka soni te. Pourquoi? Parce que nguya molimo wana nde mutu. Ezo sala ke emema ye na ba action wana. Siko, nous étant enfants de Dieu, nous étant les chrétiens, to bengami kaka, to kangama na nzambe, yende mutu, apesa succès, apesa réussite, apesa ya malamu, parce que Bible zoloba, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. En dehors, il y a bénédiction en nzambe, bénédiction sous selandama na chagrin. Oyo ezala sans chagrin, ezaka oya nzambe. Yango wana o conseiller yo, na place oyo simba kisi, malamu kutu nde oluka nzambe. Kuna ba opeso succès, kuna ba opeso élévation, kuna oyeba na pe, kuna osala pe kombo, mais on va t'imposer des choses. Nde maamtozo lobela awa, bato balingi ba yebana, asala kombo, na domaine la musique, close the door, close the door. Ba yeba ye, akende musika, ba yemba banzembo na ye, mais aza incapable ya payer prix. Tu dois te sacrifier. Mungongo eza bien, d'accord. Banzembo okomaka, c'est bien. Musique oyebi, ovandisa note, ovandisa gamme, obetara même, c'est bien bon. Mais ça ne suffit pas. Tu dois payer les prix. Tu dois payer les prix. Si tu veux que osala pe kombo, banzembo no ba beta ngo pe na ba église. Oui, tu dois payer les prix. Mais malheureusement, ebele lelo ba comprendre mambango te. Ole aluka s'attacher na nzambe. Ole aluka payer prix à succès et à réussite. Ole aluka payer prix à élévation à grandeur. Na bonzambe. Aoke luka ngona bangambo mususu. Oui, lelo ba osimba kisi. Musicien nzambe make simba kisi po nzembo sa succès na sens te. Kuno kei ba osengo peka ba sacrifice. Mais malheureusement siko ya kuna ezalaka en fait malheureusement et kolanda na chagrin de Bible zoloba. Mais par contre de l'autre côté c'est pas le cas. Yesova abanda ministère Matthieu 4 ezola kisabiso akota 40 jours. Ya jeûne et prière. Pourquoi? Kapwa lukanguya. Et Bible zoloba na biso tango abimaki, il était revêtu. Ozana besoin ya manteau, ozana besoin ya manteau pour exercer ministère onzamba pesio. Rassure-toi, eza domaine onzamba bengelio parce que belele lo bazo yemba kapo na mungonga kito menza mamoni na mamba oyemba te. Le fait d'avoir une belle voix ne veut pas dire qu'il faut yemba. To le fait olingra musique ndenge lo bateke no ozamo yebi na nkolo. Mi yeba s'identifier oyeba que non. Effectivement, c'est mon trick. Nzamba bengi ngai awa. Ya liboso. Et puis ya mibale, tu dois payer les prix, tu dois te sacrifier. Kaka nako sala ba travaux te, ou eza technique, parce que eza important, il faut yeba musique, il faut yeba nyonso. Et puis aussi, on sala déjà pa wana, mais siko nini ezo zanga. Banzembo pe okomaka. Siko nini ezo sala ke, okokate. Tu as besoin de la puissance. On a besoin de manteau, tu dois payer les prix. Tu dois te sacrifier. Il faut lukanzambe. Il faut lukanzambe, oui. Il faut osala consacrer. Tu dois te consacrer. Te mettre à part pour Dieu. Toi, tu es partout. Na mukili, na makambo mukili. Eza pas si po
mambongo omonango vraiment ba résultat ezala ndenge ozozelela. Non. Tu dois payer les prix. Si tu as moni lelo batu bazo beta mitu jusqu'au point tellement solution ezate malam kato kenera na ngambo na to simba kisi. Eza prix, tu dois payer les prix. Tu dois te sacrifier. Faut banako se consacrer nano, se mettre à part pour Dieu. Osa consacrer, osa ya nzambe, osa eloko ya nzambe, osa instrument ya nzambe. Tu dois être utile kaka pona ye. Il faut yeba koluka nzambe. Tu as besoin de la sanctification. Tu as besoin de la pureté. Mélange-te. Faut se consacrer pour naïe. Tant on a la pure, on se sanctifier, on maintenir discipline, on bakisi ba sacrifice. Au-delà ya kobanga nzambe, oui, parce qu'il faut craindre nzambe zala. Vie à pureté, il faut ça partage na yo. Ne sikoyo, il faut bakisa ba sacrifice. Ya koluka nzambe, ya kobondela nzambe, ya kokota ba jeûne et prière, nde onction, puissance, manteau, on a lobeli. Nzamba o revêtir yo nango. Wana siko, tant on comme na dimension wana. Nde mukile omona ke non. Awa, nzamba zali awa. En fait, c'est ce que tu as besoin. Et ezalara lipa na nguba te. Et tu dois payer ce prix. Si réellement tu veux impacter, tu es chanteur chrétien, oyembaka, okomposaka banzembo, mais batu batala rote bakipaka yote, et là il faut ça la yangwana. Tu dois premièrement te rassurer que tu es dans les bons. Et ça domaine nzamba bengelio, et puis se consacrer pour naye, se mettre à part pour naye, et puis baki sa vie à sanctification, kobanga nzambe et vie à sacrifice. Le lot bali ko payer prix. Mais ana posa comme un grand, ana posa baye, ana posa banze monnaie ba na mokili mobimba. Et puis tant mutu aza na plénitude ya Saint-Esprit, aza revêtu, vous sentez que banzembo na ye eza ba chant inspiré. Mais malheureusement lelo banzembo ebelo tozoka ya banzembo classique. Mutu akomi ayekoli yango ya oyekola. Mais nzembo o nzamba inspiré mutu, apesi mutu bandeko, ezalaka différent. Tant ozoyo kango, oke loko mobwe. Oke loko mobwe kati na yo. Tu sens que wow, o nzembo nzambe. Mais banzembo lelo ka maloba kitoko, malobeza nango bien ba yembi pe ba verser na kati kutu ya kosakana te. Mais na matoi eza nango ka nzembo. Mais o eza inspiré, si qu'on pose une inspiration parce que ça na ba chantre pe ebele. Aebo yemba, aebi musique, mais akomate. Baza ebele. Azalara, tu dois être inspiré. Siko, et là, au salake, ozwa grâce wana, nzamba bana opesa yo, il faut se connecter. Excusez-moi. Connecte-toi. Connecte-toi. Faut payer prix. Ba oto benga ya mokili. Ba oto lobakeno baza ya mokili. Ba musicien ya mokili. Vous savez les sacrifices qu'ils font. Oui, bah sacrifice bah ça là. Pour le CDN bimi, nde to mona kawana et sali impact. Bat nyonso ba lukaka ba kota ba somba. Ba kende ba lukalo. Ba zongisa boy ba sala boy. Oui, bah sacrifice bah ça là. Tout ce que le diable fait, a copié en pas dans Nzambe. Mais malheureusement, le mwana nzambe, ya ebika ke, a ebika prière, en fait, évangile a tout est accompli. L'évangile bataille biso lelo. Évangile a tout est accompli. Yesu si akokisa nyonso na ekulusu. Ngaso na sambelika ke sili le reste nzamba rosala. Ngonga pe yeza muke bandeko na lobela sir sacrifice ya offrande. C'est très important et capital. Mais malheureusement, lelo, bah, bato évangile a tout est accompli. Et
Malgré tout est accompli, on peut battre on a peka elorote na ba vie na bango. Kopia offrande te kopesa ka 10 mete social ko kisanya sone kulusu. Oka mutu asali CD ya nzambe bimi abondele suki wana esili nango pe ache CD na marché bat basomba. Ces gens-là font des sacrifices hein. Ba oyebisa ye kende eza boye fo leksa mwana liboso. Nde eza boye fo la mbetu mona mama botayo. Ndenge eza boye biloko kanti biloko na satana zio yango wapi. C'est vrai ye asalara a transforma yango. Azui oya nzambe a bebisi azui pardon ba exemple kaka ya en fait eza ba principe spirituel, eza ba principe divin, eza ba principe. Pour na ozwa quelque chose, tu dois donner quelque chose. Tu dois sacrifier quelque chose pour na ozwa quelque chose. Mon frère, okozwa ka gloire na loyenge boyete. Succès réussite na loyenge ka boyete. Baye bayo osali renom na loyenge ka boyete. Non non non, eza ba mbeka. Tu dois te sacrifier. Ebele na ba Kongo wana. Mingi na ba Kongo wana. Il se sacrifie. Oka bimi sika moyembi abimi batu ba yebi. Yo kanti ezala ane. Ba sacrifice, ba jeûne prière et koluka nzambe et tu dois aussi le faire. Awawa jambon, boudin et nzale ezalaka te. Pour muto ça la jeûne ata il y a demi-journée ça la problème. Mais on en a besoin ou impacter. Mais pratiquement impossible et ça le matin. Et ça le matin. Mon frère, tu dois payer le prix. Ma sœur, tu dois payer le prix. Na marmunion so o ko sala. Ezaka pona na muto azo yemba te. To ndenge na lobeli ba yembi lelo. Mais dans tout ce que l'on fait, on a besoin au mona lobo kwa nzambe. On a besoin au impacter. Tu dois payer le prix. Tu dois te sacrifier. Sinon te au mona réussite te. Au mona réussite te. Au mona réussite te ya. Lelo ba diaboliza offrande. Ba diaboliza sacrifice. Bande ko Israël ake bunda bitumba. Kokamwa. Bake bundisa je crois tribu à Benjamin parce que basalaki abomination elo mo ko salema te kati na bango. Ba violer mboka mobimba ba violer mwasi ya moto moko akufi. Et ba tribu musu ba tomboki ba sangani contre tribu moko s'il vous plaît. Balobi eloko ezalaka te. Il faut to se venger, to long la soni kati na biso, faut to exterminer bango. Batuni nzambe to kende contre ba frère na biso. Na maambo mabeo basali to beta bango nzambe alobi allez-y, je suis avec vous. Bandeko, eza parmi ba histoire na Bible o etroublanga, elekelanga, esalangai kizunguzungu. Nzambe alobi na bango bokende. Bakenda ba beta bango. Bazongi lisusu. Baleleli nzambe. Nzambe abisi bango bokende. Bakenda. Ba beta bango. Bazongi lisusu. Troisième fois bazwi likanisi baminoto salambeka. Ta basali sacrifice. Bakei ba remporter victoire. Il faut ba kosala ba sacrifice pour ta vie. Ezaka pona ba yembi nde na uti koloba te. Mais na mamunyon so oyo zo sala. Lelo tona ba problème tellement na église, ba solution ezate. Ba to osambele bele ba résultat za moke. Chrétien fungoli shop, India fungoli shop. Mais tala shop ya India ekende liboso. Ya chrétien milelo lobi nango akangi, mais ana nzambe. Yenda ana nzamba solo, India ana nzamba solo te. Soni, ya makamba soni. Ya on a lobaki ne bandeli. Basel na nzambe il faut ba affermir peuple de Dieu. Basel na nzambe il faut ba enseigner peuple de Dieu. Lelo komara plus je sais pas. Eza passé, eza ma faute de temps. To koma la baptême moko komara plus scientifique. Ba marambo oyo il faut ba lobela yango te ba lobela. Oka ba lobela sur la grandeur. Ba viser grandeur. Mais makambo oyo il faut ba principe to élémentaire oyo il faut ba enseigner bana na nzambe ba laki avant ba mema bango na ba mamu oyo ya minene
basali yango te. Paul aoloba na ba Corinthiens. Fallait beaucoup là déjà. Mais jusque là, bolia bilora ba bébé. Boza lang comprendre. Et na solo na bino lokola bana. Il n'avait pas le choix. Tellement batena ina maturité te. Fallait abanana ko pesa bango ba principe. Ya mike wana so ba comprendre ango. Bongo na opia bango mokuwa. Mais lelo oyo ba pasteur, je sais pas il nous cherche quoi. Ba ngambo ba tema minene. Oh, namona mususu. Jésus n'est pas un schizophrène. Aka, papa lika munini. Donc, ba complication ba mbrouillement na mito abatu. Yango moni lelo. Batu ba osela nzambe me ba comprendre na ba nzambe ngote. Ba osela nzambe kaka bisalela kibudi. Aoyembela nzambe azoye bateke eza ministère mobimba. Yana ba lolenge oyo, il faut se présenter devant na batu et musala zo sala yana ba façon mo il faut sala ngo. Et en ce qui concerne les sacrifices, il faut se sacrifier pour le ministère. Tout pour le nzamba pesier. Malheureusement, il y a un problème sérieux. Batu ba komi ko kene ko simba kisi soni. Mais biso ne to nzamba solo. Ba pesi valeur et pas na satana. Ba kitisi nzambe, ba diminuer nzambe pourquoi nzamba incapable a okokate. Pour ani parce que ba lakisi bango mabe. Ba lakisi bango nzambe malamu te. Évangile a tout est accompli à la ratine déco. Bazo kosa ba faux enseignement, mais tellement ba tupe baza enseigner bazo accepter ba gobe. Comme alingane ko kabate ah oui, ba passer bazo li ba batu. Bazo kosa bat na ba dim na ba offrande. Makambo yeso sia ko kisane kulusu na lobby Croix à Golgotha vraiment ko remplacer paiement à salle église. Si ko yoso robo pesa offrande. Salle aux heures ressemble à bafuta on a nino. Église est fonctionner na nini. Oh makambone ezala sous la Bible était. Toi dans le Nouveau Testament tout est accompli soit quand tout est accompli. OK d'accord. Si qu'on ndenge aux heures ressemble la wana. Oh mon appelle au boko nzambe. Salle wana il faut pas foutre on a bon wana. Boké bisa bayer que biso aba chrétien na écluse soit quand tout est accompli. Donc moi biso fouta ça les athées c'est ça. Bassesse, ignorance. Ne ba enseignement bat bazoyo kabako lokota. Pourquoi? Parce que baza enseigné te na église. Un serviteur de Dieu. Aza na capacité. Ya ko convaincre batu par l'aide du Saint-Esprit. Ya ko enseigner pe ko éclairer mutu à comprendre que makambo effectivement eza oyo te. Mais malheureusement, lelo, to bikamara mususu. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Nzamba sunga biso. Ya mawana ya pasi bandeko lelo, to kakoli nzambe. Mutu akitisi nzambe, na pri ya dendo na kwanga. Ka pona likola bilo ya kolia, mutu ateki âme. Likolo elamba kolata mutu ateki âme. Likolo a sapatu, likolo a mutuka, mutu ateki âme. A diminuer nzambe, a fouler grâce, a saboter nzambe, a bosani que l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Paul ayant compris, alobi rien ne me séparera de l'amour de Christ. Koliate, même liwate, au kabolana bolingo na nzambe. Pourquoi? Parce que Jésus a payé cher. Prix au a payé na Golgotha et a plus que Bilia. Et a plus que Mutuka. Et a plus que nyonso koko existait dans mokili oyo. A sopa makila. Mais malheureusement lelo. Et a pas si peu ma wabandeko. Nzamba sunga biso. Les amis, faute de temps, ma msusu, peut-être torolobela ngombala sima. Oui, lelo ezaki tolobela ye mbutu kati na musique chrétienne. Kati na ba chantre oto bengi anzambe. Tozomona nyonso. Pourquoi? Ba enseignant bango mabe. Bango ba yoko sela nzambe na ndenge na bango leba sela nzambe selon nzambe. Yango tozomona nyonso kati na bango. Ba komi ba star. À la manière à mokili. Bazoko se comporter na ndenga bakomi banduleman.
Ba servir nzambe te mais mabumu na bango ndenge Bible ezoloba. Ils sont en train de servir Dieu pour l'argent. Mbongo liboso, bongo nde nzambe. Et pourtant, l'adoration cesse automatiquement. Mais babenga bango adorateurs, ils ne sont pas des adorateurs. L'adoration c'est toute une vie. Lorsqu'il n'y a pas la vie d'adoration, il n'y a pas d'adoration. Même à tous les mongongo ndenge nini ozoyemba lokola angelou. Mais si tu n'as pas la vie d'un adorateur, tu n'es pas adorateur. Il n'y a pas d'adoration, c'est automatique. C'est automatique. Adoration est cesser, la vie adorateur. Et lorsque l'adoration cesse, tu n'es plus adorateur. Oui. Tant que côté nyonso fait étranger na vie na yo, moté meza soupirte. En quoi tu es adorateur? Parce qu'un adorateur, c'est celui qui a un cœur pur. Dieu ne demeure pas dans la saleté. Bande koto suki a pona lelo. C'est vraiment le beza ébélé par rapport à ce sujet. Oh yo, le mystère de plusieurs sonorités, l'argent, la gloire, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous aimons, nous voyons, nous envions. Oh lelo batu balingi ba bazwa à tout prix. La Bible dit ne te tourmente pas pour t'enrichir, car la richesse prend des ailes. Bozui botara ma papo. Yo lingo zombongo à tout prix, au simba kisi, au boma batu, au kufa avant. Oui, au resala n'importe quoi. O epesameli mutute, selon plan nzambe, et osala pasi pona yo. Et osala pasi pona yo. Confie-toi en l'Éternel, dit la Bible. N'y applique pas ton intelligence pona robonga. Nzamba ebi, chaque chose a son temps. Bato bazalaki, lelo bazate. Ope bazal lelo lo iba ozalate. Ya likambo a temps. Succès à la ramanda. O orenye lelo lo bia orenye te. Zela temps. Nzambe, mutu nyonso zala na quelque chose comme je l'ai toujours dit. Yana mutu moto nzamba tinde na mukilo po akotika baninga. Ya muke oza nango, o multiplier yango, o koma grand lobby. Tika ina ba million na ye, yo na 10 na yo. Kana 10 wana, nzamba osala yo. Ezali kama wa comprendre, et pour koyeba ko se positionner. Bilanda landa, biyoka yoka, bikende kende bisimba simba, lelo oyo, batu ba perdre ba vie. Lelo oyo, batu ba kota bikota kota. Lelo oyo, batu ba se retrouver ba malheureux. Mon frère, ma sœur, nzamba fungolo miso. On comprendre que tant au vivre tellement mabé, il faut que tu vie en ordre na Yesu. Parce que tout passera. Attends bon en ozu en lobby amne aux alawapi. Ya motuya, eza premièrement ko luka bongisa relation na nzambe. Po lelo oso okufi. To lobby so enlève mais salemi oza na yelongo. Batu ba vivre comme si mokilo est éternel. On est bisengo mokilo est éternel et pour tes passagers. Les amis, to okufa lobby. To okufa lobby. À quoi bon ko wele la babilo a mokilo? À quoi bon ko nyoko la batu ko maltraiter batu? Lobby, au rendre compte, au lobani n'est pas nzambe. Faisons très attention. To bon la mité, ma to bongisa. Nzama opambola. Nzama osunga, nzama osala. Les mystères de plusieurs sonorités. Oui, to koyoka makele le belé. Mbongo bozui et tout ça, l'ixir, gloire. Mais vérité à ma ambwana to ebité. Et ane belé balala pongi na butute. Ouais. Yo zoliaka mwalo sonayo, wana kimia. Moi, mosala so ya 2 heures de temps, 10 eleki na fin du mois, wana kimia. Orola lo sambelite, ola mukana tongo malamu nzamba batelio. Mais ba msu balala apongite. Na minuit, il faut akota cimetière. Na minuit, il faut tika la bolumbu asala ba prière. Mais mutwana yo zo envier. Olingo koma lokola ye. Ozo keno ko simba kisi. Vanité de vanité, tout est vanité. Vraiment que le Seigneur vous assiste et que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, je vais parler sur la musique dite mondaine. Oui. Et Naolobango prochainement. Parce que le lot baliba comme un star local là-bas, Touana. Et il y a des vérités, il y a des révélations, il y a des réalités. Oh, ils ont échappé à te belé. Les amis, que le Seigneur vous bénisse. Tosuki a pona lelo. Nzamba pambola bino. Quant à moi, je vous revois prochainement. Merci beaucoup.